14 secrétaires généraux adjoints. Tout le monde qui est Lingomba. Ces dispositions n'avaient pas rencontré les attentes des anciens collaborateurs de Papa Dangenda Kuntima Joseph. Disposition wana et Sepelisaki, ancien collaborateur de Papa Dangenda ou avec le secrétaire général, dans le directeur de cabinet. D'ores et déjà, le conflit éclate. Deux camps vivent à couteau tiré dans un même ensemble qui est le kimangisme. Au sein de l'île kimangisme, comme il y a deux camps. Tous vivent à couteau tiré. Il y a un camp, mon côté, à la tête, tout le monde, l'ancien secrétaire général Papa Dangenda, na Babenensilu, et de l'autre côté, tout le monde n'a pas de Togoya. Nous sommes en 1997. Les nouveaux représentants légal spirituels se retrouvent à Kinshasa en visite pastorale. Papa Dangenda est à Kinshasa. Les voix s'élèvent de part et d'autre pour que le statut de 1961, 1963, 1967, 1968 et 1976 soit révisité ou refondu en un texte unique. Quand Papa Dangenda est à Kinshasa, en 1997, l'Ingomba est monique, non? Il faut que un statut moko. Le statut surtout te répondre à nous. De ce point de vue, les révérends Ndala et Benansir, respectivement secrétaire général et directeur de cabinet, qui contrôle les groupes des enfants de l'île Papa le Chat et Papa Dangenda Kuntima Joseph, ont un projet de statut. Tandis que les groupes de Papa Dangenda, qui est le chef attitré, le représentant légal, Yépe Soussou, le collaborateur n'a pas ça sous statut. Donc, 1997, comme il y a deux statuts, deux projets à statut. Mais il faut préciser que les deux projets de statut, mon côté, l'État a Yébaka. Mais du moins, au Salaka, il y a Oyo, Kondiaboule, Papa Dangenda Kangani, à Tchakaloubo. Troisième constat, amen. Les groupes sous contrôle du révérend dans la zone du ciel et Benansir, respectivement secrétaire général et directeur des cabinets, chefs spirituels en fonction, ont un projet de statut, tandis que les collaborateurs fidèles aux représentants légaux, chefs spirituels Papa Dangenda ont aussi un projet de statut. Aucun des deux statuts était agréé par le ministère de Justice. Toutefois, le kimangisme est administré par les statuts approuvés par les chefs spirituels et le mandat légal de passe Salomon de Longana Kianga. Le 16 août 2001, le représentant légal chef quitta la terre des hommes. Papa Dangenda Kianga accueilli à Tikibiso le 16 août 2001. À sa mort, à cette date-là, les ambitions pour sa succession se font manifester parmi les petits-fils de Papa Simon Kimba des lignées Papa qui se le Charles et Papa Dangenda Kuntima Joseph, foulant ainsi au pied la dernière volonté de Papa Dangenda Salomon exprimée dans les lignes précédentes. Du 16 au 23 octobre 2001, Papa Simon Kimbangu Tiangani, l'aîné de tous les petits-fils de Papa Simon Kimbangu, convoque l'Assemblée générale extraordinaire en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Parmi les décisions de l'Assemblée qui avait réuni 213 participants venant de tous les coins où est implantée l'église. 1. Selon la dernière volonté de Papa Dangenda Kianga Salomon, dernier enfant des enfants de Papa Simon Kimbangu. C'est lui dit que le chef spirituel, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani. C'est celui de représentant légal, chef spirituel du Kimbanguisme. 2. Les autres enfants de nos trois papas, tous, ils sont des conseillers spirituels. Ça, c'est l'Assemblée de 2001. Alors, le quatrième constat amer, c'est quoi? Et que ces décisions sont boudées et rejetées en bloc parmi les enfants des lignées Papa Lukelo, Charles et Papa de Kuntima Joseph. Ça, c'est 2001. Une année de crise s'installe, c'est-à-dire
le kimangisme n'a pas officiellement un représentant légal, chef spirituel. Du 7 au 21 octobre 2002, Papa Simon Kimbangu Kianga, représentant légal, convoqua une deuxième assemblée extraordinaire en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. L'assemblée avait pris acte d'abord de la déclaration de la maison familiale du chef spirituel. Représentant légal du Kimangisme, Papa Edouard Lutouni Diakano, fête le 8 août 2002 au village Ngombe Kitsuka et le 8 octobre 2002 à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, devant l'Assemblée générale extraordinaire, que Paul Kisolokele n'est pas fils biologique de Papa Charles Kisolokele Lukel. Dans l'Assemblée vendie du 7 au 21 octobre 2002, chef de la maison familiale, il y a Papa. Papa Edouard Yakano Lutouni a eu l'assemblée pour ça la déclaration. Chef de la maison familiale. Il y a l'objet. Bon. D'abord, quand on dit liste ya bana, bandekone batikela ye. Liste ya bana babasha, liste ya bana papa d'Angenda, liste ya bana papa d'Alungana. Aliko ende bana na biso. Mais Paul Kisolokele aza mwana na biso te. Pe apesi pesi sur liste ya bana misatu. Oto monaki babota maga na mama Nchak Hélène. Nous sommes appelés ça une assemblée. L'assemblée n'a fait que prendre acte de ce qui s'est passé. Après, tous ces actes ont été publiés au journal officiel numéro 10 du 15 mai 2003, pages 74 et 76, 44e édition. L'Assemblée générale extraordinaire avait pris 63 résolutions publiées au journal officiel numéro 10 du 15 mai 2003, 44e année. Comme annoncé dans les précédentes lignes. Ici, l'ancien secrétaire général, l'un parmi les ténors de ceux qui s'opposaient à la réforme initiée en 1995 par le président légal de Salomon, s'oppose aux 63 résolutions publiées lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue en Kamba du 7 au 21 octobre 2022, cette fois-ci en qualité du président du collège du humanisme en RDC. Ici, dans les 63 résolutions y a assemblée en 2002 et Bimi, de l'oubli que Papa Luntade la Lucien Azalaka, secrétaire général. Yende Mutaboyaka, réforme il y a 1995, au Papa de Lungana, Asalaka, dans la commission a éclaté secrétariat général. Dans le secrétaire général. Maintenant, en 2002, Papa Lucien Mutade l'a commis président du collège. Il y a quelques personnes qui ont boudé les 63 résolutions. Chose curieuse. La dite Assemblée générale extraordinaire avait mis en place 6 commissions. Et le président du collège de la RDC, Lucien, avait dirigé la 5 commissions qui avaient 11 mois. C'est-à-dire que tant que tu vas dans l'Assemblée, Papa Lucien, président du collège, tu peux 6 commissions. 5e commission, il avait 11 membres. Attends, mais tant que tu peux les 63 résolutions, c'est lui aussi qui va bouder les 63 résolutions. Cette fois-ci, à côté, il y a Banaya, Monkotona, Banaya, Gombe. Donc, si j'aime comme ça, le révérend Muntade Lucien, l'un des meneurs du groupe opposé à la réforme structurelle et aux résolutions issues de l'Assemblée extraordinaire, collaborateur direct du nouveau représentant légal spirituel, président de l'une des 6 commissions constituées au sein de l'Assemblée générale extraordinaire, va adresser le 6 janvier 2003 une note technique à l'attention spéciale de son Excellence le général-major Joseph Kabila, chef de l'État et président, chef de l'État et président de la République démocratique. On continue. Je disais que le révérend Luntade Landalazafwa, Lucien, l'un des meneurs du groupe opposé à la réforme structurelle et aux résolutions issues de l'Assemblée extraordinaire.
Il est collaborateur du représentant légal parce que Mangangani, il était président de l'une des 6 commissions constituées à l'Assemblée extérieure, va maintenant adresser le 6 janvier 2003 une note technique à l'attention spéciale de son Excellence le général-major Joseph Kabila, chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, sur la situation selon ses propres termes qui prévaut au sein de l'église de Kimbangiste. De ce fait, les petits-fils et petites-filles de Papa Simon Kimbangu qui ont obéi à l'ordre établi au sein de l'église vont claquer la porte du kimbanguisme et criant au secours de ceux qui veulent les entendre négligents que son éminence Papa Dangenda Kuntima, bâtisseur du kimbanguisme, répondait à une série de lettres le 17 septembre 1969, lui adressée par le révérend dans la foi, et je cite, Papa Dangenda parle en 1969. 1. À l'avant-dernier paragraphe qui parle des rapports que vous avez reçus concernant l'Église, vous dites qu'il existe 2 églises entre Kinshasa et Nkamba. J'ai dit 1969. Papa Lengen a dit non, ne dramatisons pas les choses. Aussi longtemps que nous ne nous sommes pas divisés avec mon frère d'Nkamba, l'existence des 2 églises kimbanguistes ne peut jamais voir le jour. Il poursuit. Une phrase a retiré totalement mon attention quand vous dites que même si votre autorité est reconnue parmi les fidèles de 2 camps, mais je ne pense pas qu'en Kamba, vous soyez reconnu comme chef spirituel. Poursuit, Dieu me voit au moment où je vous parle. Malheur à ceux qui essayeront de nous diviser, car ceux-là, je l'ai dit d'une façon solennelle, il faudra pour eux leur attacher une meule au cou pour les précipiter au fond de la mer, car ils ne calculent pas encore l'importance de notre existence et de vivre en unité avec mes frères. Fin de citation. Dernier point, c'est la discipline au sein du kimbanguisme. La porte du kimbanguisme est ouverte à quiconque qui désire devenir fidèle kimbanguiste. Le païen doit s'inscrire dans une paroisse, suivre le catéchisme et se faire baptiser. Tout païen désireux. Le reconverti Sekoki est un chrétien venant d'une autre confession religieuse et soucieux de devenir kimbanguiste. Celui-ci doit s'inscrire dans une paroisse, suivre le catéchisme et être reçu par l'Église. Le reconverti, donc un Sekoki, ne peut pas prétendre occuper dans l'Église les fonctions qu'il occupait d'où il vient. Le sous-pénitent, le Saint-Télam, il y a 2 catégories. D'abord, sous-pénitent de première catégorie. C'est un kimbanguiste tombé sous le coup de la loi. Il est mis sous discipline pour intégrer l'Église après avoir purgé sa peine. Le sous-pénitent de seconde catégorie est un kimbanguiste ayant adhéré à une autre confession religieuse ou ayant créé un groupe religieux. Celui-ci s'exclut volontairement. Celui-ci s'exclut volontairement du kimbanguisme. Le cas de Tata Yona Mwanda Vital en 1963, qui a créé le vicariat dans les Bafoués. Le cas de Tata Kiamoussi, qui créa en 1964 l'intoualalisme. Le cas de Tata Mpadi, qui créa l'église des Noirs. Il y a aussi
Bamba Emmanuel que nous citons en passant, et Sima Utoko. Awa te lubi boye. Ba porte ya Lingomba ezali ya kofongwama. Ici c'est très important, ezali kofongwama. Oya benga mikaza payen, azana no mundimité. Alingi okoma Kimbangiste. Ake na paroisse, alandi malongi, bayambiye akomi na ye Kimbangiste. Tozi deuxième kato bengi les reconvertis. Nsekoki. Mutaguti na Lingomba mususu. Et sepelisi ye akoma Kimbangiste. Ake na paroisse, alandi malongi, Lingomba andimiye akomi na Kimbangiste. Kaya Stukande, c'est le sous-pénitent. Ozali na ese ya etumbu. Mais ato lubi zali na deux catégories. Catégorie ya liboso, osali etumbu. Etumbu comme etumbu. Une peine légère. Osali etumbu, papesio, sanction, 5-6 mois. Osali etumbu na yo, olandi malongi na paroisse, bayambiyo. Maintenant, la deuxième catégorie ya sous-pénitent, oza Kimbangiste, obimi na yo moko. Okei kokota na Lingomba mususu. Oke na yo moko. Première catégorie. Yami bale. Oza Kimbangiste. Obimi. Okei kosfongola Lingomba mususu. Oke yo moko. Tu t'exclus toi-même. C'est ce que ça voudrait dire. Depuis 2002, jour pour jour, 22 ans. Les petits-fils et petites-filles de Papa Simon Kimbangu, de lignée Papa Kisoloke les Charles et de Papa Dengenda Kuntima Joseph, qui organisent des paroisses, qui organisent des cultes ordinaires extraordinaires circonstanciels, qui administrent des sacrements, démontrent clairement qu'ils ne partagent plus la même doctrine que Nkamba. Ils ont perdu la qualité du kimbangisme. En guise de conclusion, nous demandons au gouvernement de la RDC, précisément le ministère de la Justice et Garde des Sceaux, de veiller à l'observance stricte. Je disais qu'en conclusion, nous demandons au gouvernement de la République démocratique du Congo, précisément le ministère de la Justice et Garde des Sceaux, de veiller à l'observance stricte des dispositions pertinentes de l'arrêté numéro 205 /J/2009 du 4 décembre 2009 relatif à la protection et à l'unicité de l'Église kimbangiste, publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, numéro 2 du 15 janvier 2010. Partie wana est très importante que ça la moi synthèse. Elobami Boye. Depuis 2002, bana ya papa qui solokele na bana ya papa diangenda babima bango moko. Bakenda bisika bakenda na mukoto un peu partout. Bakenda kosala lingomba na bango. Bayamba kabandimi basalaka makambu nyonso oyo mangomba basalaka. Bakenda na bango librement, volontairement. Bakenda kosala lingomba na bango. Yangwana biso to sengi kaka na leta. Mboka na biso eza mboka mibeko. Basalela nde mibeko. Parce que lingomba mangomba mibale ekoki kozala na kombo moko te. Mangomba mibale ekoki kosalela ba label moko te. Lingomba na biso ezaka ka moko. Église kimbangiste ezaka ka moko. C'est l'église kimbangiste qui a été fondée en Kamba le 6 avril 1921 par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, qui est dirigé lelo na son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani. L'État atala makambo wana.
mboka ezana mibeko tosengi na bango kaka ba appliquer mibeko tokolo bango pe na Kikongo tulombele kwa luyalu lwa nsieto kadi tuka 2002 bana batata kisolokele lukelo ye bana batata diangenda kuntima bagayika ba umusi kabazola landa momo masisa sedia uko momo masisa masema uko ba instruction oyo batata na bango batika ki ça était foulé au pied. Ils ont désobéi à leurs parents. Ils sont sortis d'eux-mêmes. Ils sont allés créer leur église. Tulombele kwa luyalu. Kadi dia yikadi bundu dia mbimba. Kasadi la nsiku. Kadi nsinde te kienda kuntwala nsiku mifitisa. Di bundu dia tata Simoni Kimbangu. Dina dia dila bankaka zeto ndefi. Dina di bamuina mpasi. Di mosi kaka jen. Kuna nkamba jen. Kuna nkamba di dia tusuluanga kwa tata Simoni Kimbangu. Kiangani. Mana tulombele kwa luya. Deuxième demande. Ouais. Sur la demande de la presse, vous pouvez répondre à la conclusion en français. Sur la demande de la presse, s'il vous plaît. Au gouvernement de la République démocratique du Congo, précisément le ministère de la Justice et garde des Sceaux, de veiller à l'observance stricte des dispositions pertinentes de l'arrêté ministériel numéro 205, bar CAP, bar MIN, bar J, bar 2009, du 4 décembre 2009, relatif à la protection et à l'unicité de l'église kimbangiste, publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, numéro 2 du 15 janvier 2010. Deuxièmement, nous demandons toujours au gouvernement de la République démocratique du Congo de rencontrer les attentes du groupe religieux créé par les petits-fils et petites-filles de Papa Simon Kimbangu, des lignées Papa Isolokele Lukelo et Papa Dengela Kuntima Joseph. 3. Enfin, aux pasteurs responsables des organes de gestion de l'église kimbangiste à tous les niveaux, d'observer et de faire observer scrupuleusement, chacun dans son entité, les principes fondamentaux inaliénables du kimbangisme pour la refondation du kimbangisme un siècle après. Nous vous remercions. Nalingala tolobi boye. Makambu oyo tozomona lelo ezo salama na lingomba na biso. Ezaya mupaya te pa na biso. Parce que biso, il y a un adage qui dit ceci. Moué, lia biloko atiki. Mais soki, au lieu makambu oyo ya tiki, okoti na pasi. Bana ya batata na biso mibale, papa Kisolokele na papa dialunga, na papa diangenda kuntima. Baboya ki kotosa malako ya batata na bango. Baboya ki na bango. Nyonso oyo batata na bango batikala ki koloba. Babouaki yango. C'est le sort. Parce que batata na bango, ils n'étaient pas des hommes ordinaires. Ils étaient extraordinaires. C'était des êtres célestes. Baouta likolo.
bayebaki tango bokotika la bosala boye bozongisa boye bosala boye bozongisa boye bana kingandi bangonde batu bazana bokonzi ya nzambe ba oyo mususu baza ya famille nyonso wana bango baboyango papa dialunga na kiangani tata na bango ya suka ayebisi bango nga soki naza susu te muta ko yingela na bokonzi. Papa Simon Kimbangu kiangani baboyi yango. Papa Diangenda, s'il vous plaît, le 24 mars 1992, Papa Kisoloke la Koufi, après son enterrement, Papa Diangenda avait réuni tous les enfants. Ayebisi bango à partir à Lelo. Bota la susunga Diangenda te. Makambu na bino nyonso. Et pas ya Papa Dialunga. Yende mutakolaki sabino. Malheureusement, ils ont méprisé Papa Dialunga. Baboyaki koyoke la ye. Et tata tango boyi koyoke la ye. Papa Kisoloke la ye bisaka biso. Soki bolandi libumu yankamba te. Boko koma na pasi, boko koma ba wumbu. Lingomba na biso. Eza n'importe quel lingomba te. C'est une église prophétique. C'est une église d'esprit. Ya mulimo. Nyonso esalamaka. Papa Simon Kimbangu asaloba yango. Asa bongisa yango. Tango bino boboyi ko sala yango. Bobungi nzela. Oyo bozomona wana kubunga nzela. Libela babungi nzela. Yango wana biso to sengi na leta asalisa bango parce que basala déjà lingomba. Ndeko akosala pe synthèse na Kikongo. Na sala collectif moko parmi bato babimaka na lingomba bakena bango kusala mangoma na bango tangi komo ya Mwanda Vital. C'est Mwanda Jonas. Il y a eu confusion. Mwanda Jonas. Merci, révérend. Il y a Papa Jules qui va aussi exposer. Et cette fois-là, il y a mis en français. Ce que moi, je pense qu'on peut dire Papa Chico. Révérend, vous avez la parole. Merci. Na Congo ya Tatangwa na pe Molimo Centre. Ndenge Toyoki bandeko balubi na français. Balobi pe na lingala kasi ebele baza kolanda biso bisika na bisika bazomona lokola molili nde tolingi tosala mwa synthèse ya moke ya Kikongo na makambo oyo nyonso elobami awa. Mungungu te mwana Mwanda velela batata ye bamama munza ya mvima wunu beto baluta munagaga boba tubokilanga bo bisiki nzungidila tutadidi tumwini tulendi tukantama tukamuna 2001 sedia nsuka mwana wa nsuka Papa Simon Kimbangu ukasisa wastakutu sisa dibundu dia kota mupoto poto bandu bambi bakotisa dibundu mupoto poto nkiongo beto bamastemetu surtout Papa Kisoloke ndangu za wonso sikakedingi yetu tuka Kinshasa tuka kunankama wayambi dingi yetu bana bazunga dibundu bambuta zo zangama batomenezaya yebobo bayenda kuna mukoto batomenezaya bomo matutata katuta mufondako kama tukili kwa mundu amkaka kwa beto mos tumwini fo Papa Dialunga na kuna kele bantu bo bakala yengindu tuka muna 1921 ngindu sina bangai kisizo bazolele vo mundu ye mundu kakala ye dibundu kanzi mutomangai kisa mundenda ngongolo ngatu muswama bena idina zunga kamwini ni bongatu
beto mbebe yena yende beto zitu kena yende kadi bangulu zeto nsamu bata kututere beto muna kikongo batanga bo enkulu hundia fuafua kansi kadiambu dianiko, c'est-à-dire na lingala biso na bamboka na biso kuna bakoko batike na biso lilo soki koko na bino ancêtre na bino atiki biloko bandako bambongo bomengo bolia bosilisa kasi maloba oyo ye atikeli bino esengeli bobatela yango ndenge papa diangenda alobaki le 2 janvier 92 devant la résidence epa ya bambuta ke nazana makambo mosusu ya spécial na loba na bino te oyo na lobaka mukolo na mukolo yango nde ekanelo na biso donc testament donc mutu moko te aya kokosa susu likambo idina ngezitela bozunga mwini vo kyokyoke na yeto kiemba beto mambo tubaka tueka mvuma kumone yezole mvita ye mvita lugunu bifingu wunu kiki tuka papa simo kimbangu kiangani yeba papa zako papa mbenza papa rigen bambangizani bawonzo mbuta za libundo finga ye sakanana surtout tubaki si telefone muntu kotele munanzoa kusalini pe audio finga nkyongo mambo mumu dibundu kama monika ngako ye kama sa monika idina zunga mwini nipo ngote twatelama idina tutelamene wunu tuzasasila kwa nkangu wanza ya mvima yelu yalu lwansi ya be mutavo mudibundu dia beto mumu mambu moma woma lutawa kama kalangako masasi kuluswa munankanda nzambi Abraham wata ovo muntu futi yadila mumambu manzambi imwana wo ukabuta mulongo lwavelela kansi ka Agar ko ka Ismael ko kansi Isaac beto mbepalandangu mukwenda munankamba muyidika avenir ya dibundu 1989 munandangu ina papa kisolokele lukelo sha mukutu wake na kadiyani nza vo una yani se bwabu kakutute vo mono mamu meneyami mamingi kansi kimwini bantu kutimutela kubalunda yesalilamu beno bana bamono munandangu za wonzo zizole zo zitureteni kayambi dingi yebeto papa kisolokele kakezi kuizanga ya ni musiku waneti watu sisi pe alera uku akutusatira luzingu lwani lwa wonzo lunadukazinga kuna boma kadi tuzeivo yani wakale papa simoki mangu ndangu za wonzo zozo papa simoki mangu kakizisalisanga kadi yani wakale muta seta donc wazaya mamu mawonzo idina mundele kina fubantu bambi kabazolanga betu bandombeko conflits andaba zatuka yemvite zo zingamona za wonzo bamindele bamonavo mbote mwana utu ambaka twansoba twambalula twansoba zai kadi votu nsisili kinavo mwini mamu masalanga tatani yani sikabaka releve ya tatani idina mbote twanata kwanda twanlonga mambu mambi manswaso ni mankaka twankotisa nzila zambi zozo zaba idina bankotisa munzila za tombe bakotisa munzila zambi papa kisolokeleka kutuswamako wawa kutuzaisa nzila za wonzo zina zikayeda surtout mambu matadidi bakende katuta bundu diangani dia kala dia vuvama papa kisolokele wakutusasi na buna bukabutila buna bukasombe bana bubu bafitikala mukimfumu yani bukatutela vo bana ba mama nsalulu kadi nswaswa ni yena ye dibundu ye famille papa simoki mangwa sala nswaswa ni idina tuka muna le 16 août bonzo bundelenge 2001 papa dialunga na bukakutusisa bawu babaka nzila zankaka bakota nzila zankaka kintwadi yembuta za dibundu zozo za sadibingie papa diangie zankaka tena zakini za moya bataka benasilu bakini kuna
vomo batata madugunu ka luluta mpende presa wo bakuba sadi dibundu dibuanga ni munza ya mpima bubu wunu mulanda tweda bifingu bazolele kwenda kudatoka na simbu mfusa duya mudiangi bantu bankamba kapa kutusolele mambu mana madugunu kadi papa kisologele wakutute papa dialunga na sidisikilisi ovo bulusana mundu utwadisa dibundu nkumbwani papa Simo Kimbangu Kianga bonzo bwakadila mu papa diange bao kabazolele landa kansi utumbe muda muntu wakutuzaitsa ovo kabazolela oko dubayambula bayankanda bakala bonzo dibundu sito kubatambula bonzo mfumu ya dibundu bonzo bampadi bonzo banani kansi katuzolele poto gyudyuku ngavu mubetu tuna mudibundu betu bambuta za dibundu betu baminku ikizi buba kuheni kimfumu tomakyo sadila tomakyo kumpika songa bantu songa minku ikizi nsiku mya dibundu songa minku ikizi nsiku mya luyalu mpasi bamfumu zetu nzambi zetu bayambula pingwa kadi mambu momo masiku luswatu ukanda ngavo mambu mumatadili ndandani ya bimfumu ovo succession vo mundu katugili ngana ni uyale kiuvukina kia diwo kwa papa dengena kuna matati vonge kusidili ya ngana ni uyale papa diangenda kuntima yani vo munabana batubuti direna mwana ndondo tata nzambi ndukatula dienga yani sikatu hadisa dibunga kan amen. Voilà, Kimbangu est représenté. Donc, quand on a parlé de Kinshumidila et de la famille Kimbangu s'était représentée, que le aussi dans la note, si quand on tokolana, l'Ioma, oui, aussi bongo, la famille, il y a Papa Kimbangu. Voilà. Mouta, aujourd'hui, il trouve mon corps pour utiliser. Merci. Na Congo ya tatama pe tatama musambu. Tolandi na kamunyoze ke bwanse nyozo bande kuna biso ya zunga bauti ko sala. Na koreti fenanu ndeko muberate biso eza famille Kimbangu. Biso eza famille mama mwi. Tozui maloba na ndenge tuye awa bato ebele bazokomituna famille ya mama mwibu owi bato ebele balobaka na bango bapapa baza banzambe bauta likolo baza na famille mais ancêtre na biso mama Tuba abota bana misala mwana ya liboso mama mwibu Marie ya wana ya mibale mama Mwakia Suzana ya misatu mama Masala Veronique mama mwibu aboti papa et mama Mwakia aboti bande ko mususu et parmi bande ko wana biso de tobimi na kati ya mama Mwakia et maman Masala pe Veronique abotaki pe bana parmi bana ye abotaki toyoki komo ya chef ya maison familiale papa Lutunu ya Kalma Edouard bandeko pe bazali net ndeko nanga tozali pembeni ye bango babimi na maman Masala Veronique bato bele bazoko mituna o azoko balelo benani ngai nazwi maloba atanke ba noko batikelanga pouvoir wana tango bango nyonso bakufi ba tie biso na liboso ya kokamba famille lelo oyo lokola bango baza te biso nde tozokokamba maison familiale likambo tofandeli awa eza ya lelo te eza ya tala na tangu papa Isolote papa
yangenga mutima Joseph batiki biso papa Mfumwambanza ntango amonike charge ekomi munene yango abengisaki papa Lutunu Diakano Edouard atiaki ye chef ya maison familiale na ntango nyonso soki problème ya famille ezali ye nde po asangisa bana na libota. Ntango papa Dialungana atiki biso totikali selon coutume ntango bozana matanga bosilisi avant de clôturer famille fo efana chef ya maison familiale papa Lutunu Diakano Edouard abengisaka famille nyonso kouta bana ya bapapa na famille ya mama Mwilu tozalaki place moko na réunion familiale na ndako ya papa Kisolokele Lukelo Charles na Ngombe Kintsuku. Na kati ya réunion mama Ntsalulu Pauline azalaki na kati pona erwana mama Kiwasisilwa atika biso mama Bibi VTP atika biso totikalaka na mama Ntsalulu Pauline. Deux points étaient à l'ordre du jour dans la famille Nabiso. Notre chef de la maison familiale a conscientisé nos bana a pesi bango conscience n'enge totikali bana Nabiso famille. Et deuxième problème a tournaki bana papa atiki biso akei. Liloba nini oyo papa atikeli bino bana na niveau ya lingomba pe na niveau ya famille. Mais tokotuna papa Mbenza te, mais tokotuna papa Solo yonde ozalaki chaque fois pembeni na ba papa. Et tokoyebisa bino bitumba oyo eza ya lelo te. Papa Solo tango azwi maloba ye alobi boye. O etali famille botu na papa prêtre donc ngai o nazoko loba botu na ye koye abandeki koya mingi pa ya papa makambo ya famille ayebisaki ye ekwa na ye mais o etali lingomba bona nanga malamu o etali lingomba papa atiki lingomba epa na biso bana nyonso tomonaki déjà ke bitumba. Chef de famille, il y a maison familiale, papa Lutunu Diakano Edouard, yé alobi boy. Ba papa na bino kutu bazalaki misat, même konzi moko kaka nde azalaki chef spirituel. Et après, ba yaki kotia, ba adjoint na ye. Mais bino kaka sikoyo, bino nyonso ndenge bofandi wana bakomi ba chef spirituel. Bokanisa malamu. Yango basengaka bopesa biso tanto kota beko yango toyokaki bana ba papa bakotaki beko. C'était le mercredi 22 août 2001 na Ngombe Kintsuku. Bana ngotango bakoti beko rendez-vous ezalaki ya vendredi. Vendredi tozongi susu na réunion to tuni bango. Réponse nini bozwi? Tozwi na no réponse te. Mais toyebaki déjà mayele ya bana wana. Yango chef ya maison familiale alobaki na bango boyi ngai te me ba papa na bino batikalaki déjà kopona mutu oyo akokamba lingomba wana tango na réunion wana ye moko pe papa Simo Kimbangu Kiangani tozalaki na kati ya réunion. Chef ya maison familiale alobi banda lelo ba papa bazali susu te me mutu oyo akokamba lingomba papa Simo Kimbangu Kiangani. Ba réaction déjà et bandaki na mukolo wana. Na kati ya réunion Paul Dibuya ye pazalaki na kati ya réunion wana. Tant to silisi réunion chef de maison familiale la lobi boy. Paul ozana problème na famille. Tozozonga na Kishasa. Toko bengisa yo sur invitation Oya na mabwana 87 pour bureau ya famille
ezalaki kuna toza na makambo oyo tokoyebisa yo. Réaction ya Polo ebandaki place wana. Tango bazongi bapesi invitation aboyi. Bapesi invitation atili bato mosusu. Chef de maison familiale amonaki ke atosi batata te po biso nde tobokolaki. Yango chef de maison familiale alobaki Paul aza mwana na biso te, eza mwana oyo bandeko na biso babokolaki. Biso eza famille. Toza na liste ya bana oyo ba papa batikelaki biso liste wana deja si totanga yango. Mais lokola makambo ngo ezoko continuer. Lelo oyo toye kotia fin na makambo oyo etali bana ya ba papa. Po kopingama eleki mi na yango tokotangela bino liste ya bana ya ba papa. Pour la dernière fois, tozotangela bino liste ya bana ba papa. Batu nyos ezala lingomba, ezala batu bazala mangomba mususu. Bayoka balanda biso tolingi totanga liste ya bana o ya ba papa po zunga alobi beme alobi bakombo ya bana te. Mais biso en tant que famille tolingi totanga bakombo ya bana wana. Bolimi sanga Papa Kisoloke abotaki bana na mama Jeanne, abotaki 2 enfants. Mwana ya liboso Papa Jean Kisoloke akufa. Mwana ya mibale Papa Simon Kimbangu akufa. Mwasi ya mibale mama Ntsasi babotaki bana misatu. Mwana ya liboso Papa Dieudonné Kisoloke akufa. Papa José Kisoloke azali. Mama Micheline Kisoloke bana misatu wana Papa Kisoloke abotaki na mama Ntsalo. Mwasi oya misatu mama Ntsalo Lupolini ezalaki choix ya famille. Famille mutu abalaki mwasi wana po acombattre makambo nyonso oyo bebanaki koleka na kati ya libota ya Papa Kisoloke. Na famille wana Papa abotaki bana oyo. Mama Anne Marie Kisolokele Nteke. Mama Nelly Kisolokele Nkitudia. Papa Firme Kisolokele. Papa Alphonse Sinyuka Kisolokele. Papa Simon Kimbangu Kisolokele. Mama Christophe. Papa Christophe Jean-Claude Kisoloke. Papa Michel Kisoloke. Et Mama Solange Kisoloke. Papa Yalungana na Mama Kiwa. Sisilwa babotaki 6 enfants. Mwana ya liboso Mama Suzana Nkwakiani atika biso akufa. Papa Simon Kimbangu Yangani, actuel chef spirituel. Mwana ya misatu Docteur Papa Bitugwidi Kyangani Zakai. Papa Mbenza Kyangani André. Mama Marie Nsona Kyangani. Papa José Diangenda Kyangani. Wanande bana oyo banoko na ngai ba papa na biso batikela biso bana wana to uti kolanda yango très bien. Parmi bana wana ezana bana oyo papa Papa Diangenda Bolimi sangai. Papa Diangenda et Mama Bibi Mvete.
mwana ya liboso mama Marie Mwilu Diangenda, ya mibale mama Christine Diangenda, mama Emily Diangenda, papa Charles Kisolokele Diangenda, papa Sami Mukoko Diangenda, papa Arma Wabasolele Diangenda, papa Martorel Kutukidi Diangenda. Bana oyo banoko na biso batikela biso bana wana baza sous gérance na biso na makambo ya famille. Na kati ya libota toyebi yango ke eza na famille sainte. Famille sainte wana na mokolo ya lelo mutu oyo azoko kamba yango eza papa Simon Kimbangu Yangai. Biso te makambo nyonso ba papa batikala kobongisa yango avant batika biso tolandi intervention ya Zunga alobi boye papa Kisolokele afandisa bango. Tango afandisa bango aloba bitumba ekoya na lingomba ekouta na ndako na ngai. Yango papa Kisolokele yepe azalaki prudent na côté ya famille. Atikela biso testament wana sito tanga yango plusieurs fois mais tolingi to répéter yango pona lelo po lelo tozotia suka na makambo nyonso wana. Les amis de la presse, venez vraiment voir le pasteur Samal, c'est très important. Excusez-les. Les amis de la presse, s'il vous plaît, venez voir le pasteur Samal, vraiment, c'est que avant de porter des livres est très très important. Donc, venez voir. Sama oyo, eza secret ya biso ya famille. Tokotanga nyonso te, mais tokotanga extrait na makambo oyo papa Kisolokele aloba pona bana na ye. Testament. Jésus signé Kisolokele Charles, fils de Simon Kimbangu, décédé, et de Marie Mwilu, décédé, né en Kamba le 12 février 1915, député national nazotanga ndenge ya komela yango. Député national et directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle INPP, résident à Léopoldville, rue de Monkoto, numéro 87, commune Ngiri, marié à Mamansa Loulou Pauline, fille de Kinyuka Alphonse, en vie, et d'Enteke Elisabeth, en vie, na Erwana. De ce mariage sont nés les enfants, Kisolokele Anne-Marie, Kisolokele Nelly, Kisolokele Firmin, Kisolokele Alphonse, Noël, Kisolokele Salomon, Kisolokele Simon, Kisolokele Christophe, Jean-Claude, na Erwana, au testament oyo ekomama na 1963. Na 1963 bana déjà papa mibotelaka yango atiaki na testament oyo biso toza nango. Afin d'éviter les difficultés de partage de mes biens en cas de décès, je décide par la présente et en toute lucidité de considérer comme nul et non avenu tout document délivré précédemment en quel titre que ce soit et demande aux autorités
de ne considérer comme valable que le présent testament qui reflète ma dernière volonté que je signe en présence des témoins, M. Kayolo Simon et Wasalusu Aaron. En cas de décès, je cède tout ces biens mes biens à ma famille qui ne compose de ma sœur Nkitu Dianeli, résident en Gombe-Kinsuka, de mon frère Kangani Yalungana Salomon, résident en Kamba, et Yangienda Joseph, résident à Léopoldville, rue Mokoto, numéro 87, commune Ngiringiri. Ceux-ci ont l'obligation de prendre en charge, mais sans condition, de prendre en charge sans condition ma femme Nsalou Pauline, ainsi que les enfants mariés et demandent qu'ils prennent à leur charge mon fils Jean Kisolokele, né à Poma en 1936, de nos premiers mariages avec Wamba Jean, divorcé depuis début de l'année 1948. Cette dernière n'a aucun droit. La reprendre phrase douane. Cette dernière n'a aucun droit sur mes biens, puisque sur mes héritiers ont reçu également consigne d'aider et d'entretenir mes tantes, Massala Véronique et Nkwakiadi, Susanna, résident au village Ngombe Kinsuka, avec tous les neveux, nièces, cousins, cousines. Je l'ai toujours fait de mon vivant. Ci-dessous, l'inventaire de quelques biens que j'ai laissés entre les Oyo et ça n'a pas de problème. Oyo et ça c'est que la personne. Conclusion naïe et ça là qui bon. J'insiste à ce que ma femme qui m'a suivi dans toutes mes pérégrinations et qui m'a toujours aidé dans ces moments les plus difficiles et qui n'a jamais épargné le moindre effort pour me rendre la vie agréable, doit être considéré comme faisant partie de la famille et à ce titre recevoir tous les soins voulus comme elle le reçoit de mon vivant. Ce testament a été fait au moment où j'ai toute ma lucidité, donc en état de connaître ce que je veux, d'implorer que tout le monde respectera ma dernière volonté. La veille,
la famille se chargera de payer les dettes que j'ai dit contactées au cours de ma vie envers le tiers et pour lesquels il existe les bons signés. Fait à Léopoldville le 21e jour du mois de février. Le lopé dans le mois de février, nous avons un testament et l'accès nous avons fin dans ma cambo et Taliban. 1966 en présence de M. Wayolo Simon, conseiller provincial du Congo central, et Wasalusu Aaron, fonctionnaire au Parlement. Et sur lequel les charges, les témoins, Wayolo Simon, Wasalusu Aaron, vie et approuvé par Kangani Yalungana Salomon, Yangenda Joseph. Nakata Tesama, papa a reconnaître kaka bana oyo ye abotana maman Salulu. Bangonde bazana droit. Mais bana o mususu, papa a yebisa biso boyi. Na pesi bino bana wana bazala en charge ya famille. Soki totangi liste ya bana ba papa pona nini tokomi koyoka ebele neti ndeko nanga kuna utoloba ofingama ya ba papa eleki mingi ba mususu kutu bazokoloba papa zako aza mwana ya papa dia lungana te ngai en tant que papa, en tant que chef de famille, na lobi boye, papa Zako Bituvwidi docteur aza mwana ya papa dia lungana kiangani. Oyo alingi a contester ba papa te sikoyo to koti na niveau ya famille ngai pe pona batela bana nga oyo ezala na lingomba ezala na batu mususu soki to yoki ye lisusu intel papa aza mwana papa te to pesi bino liste ya bana pour la dernière fois oyo tokoyoka lisusu azo finga bana wana oui toza batu foto finga ma tozo batu foto finga papa pe ba fingi bango mi mais foto yeba na ndenge ni tokofingela bana wana ko salir personnalité ya ba papa ezaki toko te totie ndelo mutu wana soki toyoki ye na lingomba tofunda kana biso te toza bandimi mena wana tokosenga nano ata mwanzela muke soki tokotie na justice totie na justice. Voilà en bref makambo oyo biso to compléter pour na kopesa lumière na makambo bandeko na biso ya zunga bauti oloba na biso na silisi na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santo. Amen. Merci, chef de famille. Voilà, je pense que tout est clair. En attendant de la journaliste, ma question que vous avez posée et exposer déjà et répondre nyonso. Nous avons tous ces questions à vous poser parce que l'exposé déjà nyonso qui. Alors, comme les avons le petit Liloba, il y a tout à intervenant à mon époque. L'autre, ça touche à mon collègue. Na komba tata mwana pe molimo santu tolobi boye biso zunga tolobi boye tozoyoka mingi réconciliation tokosala boye les amis de la presse boyoka biso malamu
Le péché qui a fait chasser Lucifer du ciel, c'est chercher le pouvoir de Dieu. Awela kikiti ya tata Nzambe. Nde tata Nzambe sidiki abwaki na se. Depuis ce jour-là, Lucifer n'est plus rentré au ciel. Lucifer n'est plus rentré au ciel. Na makambo ya Nzambe soki eza na likambo oyo Nzambe alingaka te, eza nde kowela trône na ye. Oyo biso ekomeli bandeko oyo bakenda, eza nde koluka kowela bokonzi oyo ezalaki destiné na bango te. L'église Kimbangis est prophétique. Makambu ya bokonzi Papa Simon Kimbangu abongi sango banda et bandé. En 1921, lorsqu'on l'avait arrêté, jugé le 3 octobre et condamné avant Akele Lubumbashi pour aller faire sa prison à Sengaki, à Solola na banana, na mwasi na ye na banana. Asengaki te basolola na famille. Et depuis ce jour-là, Papa Simon Kimbangu avait réglé ces problèmes de la succession. Parce que mukolo wana nde papa apesi mwana na rôle na ye. Et ayebisaka papa Diangenda qui avait 3 ans que c'est lui qui allait le succéder. Likambo wana yeko se matérialisé en 1960. Dans ces prophéties, Papa Simon Kimbangu avait aussi dit qu'il va renaître en 1951. Et celui qui est né en 1951, c'est l'actuel chef spirituel. C'est lui qui est au trône. Donc, batata na ba mama, na makambu ya Nzambe, réconciliation zalakate. Nous ne sommes pas dans un domaine politique où il y a des conciliables. Non. Eza makambu ya Nzambe. Makambu ya Nzambe, soki bo bebisi, soki bo landi oyo batike la binote, édifice nyonso s'écrouler. Biso lingombo yu ba koko na biso ba monela yango pasi. 37 000 familles déportées, s'il vous plaît. 37 000 familles. Parmi vous les journalistes, il se peut qu'il y a quelqu'un ou l'un de ses parents ou de ses grands-parents était aussi arrêté. Pas si on est 150 000 morts, les gens qui ont payé de leur vie pour que cette église soit là. Biso papa qui soloke la yebisa biso botelema parce que lingombo ezaki mvwama ya mutu mwini. C'est notre héritage. Ba oyo ba sabotaki ba instruction ya ba papa qui ont désobéi. Ils sont partis. C'est ce que papa qui soloke avait appelé l'esclavagisme. Bazana boumbo. Parce que batosaki oyo batata balobaki. Likambo ya bana ya papa qui solokele eza très important. Papa qui solokele yebaki que yangonde muteko bimisa makambo. C'est pour cette raison à un moment donné papa qui solokele tango pas si ya malade yaki makasi akomaki kosenga liwa. Mais aussi longtemps, atikala ki ko régler problème wana te, akokaki ko kufate. Parce que une fois d'ailleurs, papa Diangenda nous l'a raconté que papa qui solokele na biso ba kimbangisi to yebi que soki to lingi to kufa, to zwaka visa oyo kokende ko présenter kuna. Papa qui solokele atikala ki ko yiba nzela.
Metanga komi kuna batonye wapi visa bapesi. Zonga. Il est revenu na mokili oyo akufa kisusu te parce que atikalaki nanu ko régler likambo ya bana. Tangu kaka aye ko régler likambo ya bana en 1989 pendant les 5 mois et en 92 il nous a quitté, il est parti parce que ye moko alobaki yango na boyi ko kende na nyongo ya bato. Bongo batikala ko lobake lingombe kufi pona ngai kisoloke. Il avait désigné les enfants où il faut pas succéder. Bango basali coalition na ndenge na bango bakweyisi malako oyo batata na bango batikaki bazana etumbu ya batata na bango bazana bowumbu oyo batata na bango balakaki soki bayebaka te bayeba yango. C'est pourquoi nous vous disons na makambu ya Nzambe ba se réconciliaka te. Et ils sont partis créer une église librement. Ils y restent parce que balukaki bokondi. Batika kotungisa lingomba na biso. Lingomba oyo bakoko na biso bamone la passe. Lingomba oyo bakoko na biso basalela sacrifice. Nous sommes veillants et vigilants. On ne leur donnera pas cette occasion. Point final. Merci, la série continue. Toyoki te papa qui solokele azo obomisa makambo po akende na kimia atika lingomba na problème te mais mutu moko batangi kombo alongwe na village ngombe Kitsuka parce que papa qui solokele aboya kiyaza makambo wana ezali ya yete atika likolongwa kokende kotia trouble na mutu ya papa ya yeda zalaki na kama kuna kokosa yete ndenge ovandi boye papa kisolokele kuna avandi azali kosala gouvernement ya sika na bana ya Ajax makambo wana etungisaki papa nyengera na bonzoto lelo aussi na kati ya lingomba c'est vrai tozo sambe tozi ba poste kasi batata poati toza ebele batata poati to komi ebele to diembeli na sima ya bakonzi to diembeli na sima ba conseiller to diembeli na sima chef spirituel to vandi na nkamba to vandi na ba paroisse to vandi pona kotiaka mobulu na cesse pona ko accomplir objectif ya ba dissident oto yokite awa bachula kimboka bachula ki batata na bango na biso ba Congo. Ce qui vraiment to telemi eloko zo salanga chair de poule tangu na zongi na tangu. Le 6 juin 1921, bakoko na biso bazalaki riche. Mais l'état colonial belge va envoyer des militaires pour saccager les villages d'Nkamba qui n'avaient que 7 cases. Mes chers journalistes, batata na ba mama. Imaginez douleur wana. Batata na mboka oya 1921 où Nkamba n'avait que 7 cases, mais l'état colonial belge va envoyer des gens pour saccager, voler, brutaliser nos pauvres mères. Mais bandimaki lingomba etelemi lelo lingomba eke mokili mobimba ezaka ka ya bakongo te ya baluba bangala tiba chinois bazana kati ya lingomba lelo ba mama oyo bakoko bazoko nyoko makolongwa Kinshasa kolongwa bamboka na bango kokende Nkamba pasi nzela ya mabe bazokende pona ko accomplir volonté ya papa Siboki Mbao. Donc biso toza na lingomba en tout cas tosalange biso batikila biso rôle ya kokengela kapita musala na ye kokengela kotala nani azosala mabe nani alingoyi on va vous dénoncer na tangu wana lingomba akozula yo décision soki bazuli yo décision vanda kina na ndako
tika kosala ba point de presse, tika kokota ba réseaux sociaux, tika kofinga kokelela ba mondialité. Nous avons entendu la réconciliation. La réconciliation n'existera pas parce que ba papa ba yebisaka biso. Oyo a tout cité accueilli libela. Bango c'est 22 ans. Balobaki boye. Balingaki kopesa biso kindoki. Qui s'hazarde à porter des uniformes de l'église kimbangiste, de prendre l'audace de parler du nom de Simon Kimba. C'est vrai, le la combo ya Yesu et comment commerce. Kasi sale lango na ndenga mala. Provoquer les gens. Osi batunayo, osangisi, olati uniforme kimbangiste. Parler du nom de Papa Simon Kimbango. Provoquer les kimbangistes. Nous vous mettons en garde et nous rappelons aux autorités, parce que nous vous informons que l'Ingomba Kimbangiste est une église Yakimia. Mais c'est une église révolutionnaire. Parce que Papa Simon Kimbango a fait la révolution avec le pouvoir colonial belge. Donc nous leur mettons en garde. Pour ceux qui sont dans le Congo, merci. Je pense que ainsi dit, nous sommes à la fin de notre point de presse de séjour. Nous tenons à remercier d'abord le haut clergé de l'Église, également les Kinzungidi là. Nous remercions également les amis de la presse, ainsi que tous les fidèles kimbangistes ici présents. Et je pense que pour terminer, nous demandons la prière au révérend Modoudou, s'il peut nous donner une prière pour que nous puissions clôturer plutôt. Mwana pe tata molimo santu papa Simon Kimbango nzambe bakoko na biso nzambe ya bana na biso nzambe wa biso mukolo malelo osili kolanda biso esika kono fandi na Yerusalemu ya sika nkamba oba yedenga mete église Kimbangiste siège international ndenge tulandi na bandeko na biso ya Zunga na chef ya maison familiale bapesi éclaircissement to lumière na oyo babengami les enfants biologiques et non biologiques peto yoki yango bakipe na mukanda ya Nzambe maye mazalaki to mazalaka na koko na biso Abraham na mwana ye Ismaël pe Isaac ngite tataki solo klipe lobelaka yango et situation ya Sayo ndenge nini wete osilaki kobebisa elembo na yo mondimi nakobikisa yo ndenge nini Bobajoli sayo ndenge nini wete osilaki kobebisa elembo na yo mondimi nakobikisa yo ndenge nini Bobajoli
bomi bwanzoto ya masumu lifuti ya nini bozwili yango bisengo bya mokili litomba ya nini bozwili yango kembo na lapela kindai ya bapetwa mina motema bukozanga yango lokola na masiki ona lifuti ya masumu yebaka yango yebaka 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 yango yebaka 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 sikulwe titangulwa yetangulwa benongongweno lusikila mundwengoso benongongweno etikalitango moke mokili mobimba mokogumama aleluya aleluya mokolo wana bokoganga lyangenda solo yawe Hosanna, 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 bokoganga ya kobikisa mokili. Hosanna, 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 bokoganga yokela biso mawa. Hosanna, 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 bokoganga tikokumisama. Alleluia, Alleluia. Etikalitango moke mokili mobimba mokogumbama. Alleluia, Alleluia. Mokolo wana bokoganga lyangenda solo yawe. Hosanna, 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 bokoganga ya kobikisa mokili. Hosanna, 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 bokoganga yokela biso mawa.